Cheko Poison. Cheko Poison. Ah, Cheko Akei. Nazolinga koloba parti ote metika na loba. Mais là non moi imité. Comme si c'est quoi apaiser. Cheko Akei. Cheko Akei atiki biso. Komonana esilite. Liwa ezali liwa te. Tokomonana lisusu. Elongo na Yesu. Ba kenda liboso na biso batindela biso maloba te toyeba kuna eza ndenge nini. Bakunda na qualité, bakunda na qualité te. Information tozana ngo posa toyeba kuna ezalaka ndenge nini. Lobela biso ta litoi. Cheko oyeba ko fana na bato. Cheko oseka kina batu, olia kina batu. Na tala ki ba video nengo zolela pe ozo senga lisungi. Posa ya kosunga yo ezalaki tellement makasi. Na bota mande mobola. Mbongo pasi. Mbongo mbongo. Outa wapi ya mbongo. Mama na yo nani ya mbongo. Na yo kakili solo na yo na bakulutu bako solola. Bazali kotonga yambongo loboko na poshi monoko etondi na makasu bazali kotonga yambongo babota kabino mibale yonde mwana liboso leki alanda yo na nsima bapesa akombo mwasi boningisi mokili ye baya na le Cheko nazangi mbongo ya kobikisa maladi na yo kasi nazangi maloba te. Cheko oyebisaki ngai na bomba secret pona likambo ya liwa na yo. Mais kaka yo moko Cheko okomi lisusu ko bimela ngai na bimisa vérité. Cheko bimeli yo. Ngana koloba oyo tininga na loba jeudi na ngonga 15h na misu ya famille na yo na misu ya internet na misu ya presse mobimba. Na sengi na bino boye ebele. Boya ebele makasi. Basakana ba wei. Basakana ka pe na mowei te. Na yebisi yo. Basakana ka na mowei te. Ndeko na ngai nazo sakana na mowei te mais nazo ba makambo eza ya solo. Cheko bimeli yo. Cheko bimeli ngai. Ayebisi nga bimisa vérité ya makambo na yebisaki yo na ba voice na tindelaki yo na ba photo ya mutu wana. Mutachele poso yebi. Ndeko toza sérieux te. Toza la série est-ce qu'on m'appelle ngai responsable boy. Na tiki mwasi na bana pona a to sala ba vanti. Pourquoi to luka ba bezi place ko luka bezi te? Mokileza makambo. Kasi na bengi si yo jeudi te ndeko na ngai. Na koya nga na nkoma na 13h. 13h. Yo tiki 13h na biso toza. Yango nazo senga sécurité za la makasi kota la police. Obi ke jour boso ba bengana bino ba comédien. Oui, nga ba bengana ngai te. Toza na yo. Ndeko na ngai. So na ebiso ninge famille Cheko ezo zela ngai. Batu nyonso ba ye, mais mutu esuke za ngai. Nazana makambu o nzamba yebisi ngai. Na yebisa mpaka lowi. Bakisa na tangi kombo nini? Mpaka lowi. Na maswaku. Po mabeza na sima ezo ya lokwa mupepe. Ero frapper. Tango ko frapper. Masoko baka zane kaka yana ye. Zane kaka parrain. Merci. Atakengele mwasi na ye. Zane kaka parrain. Merci. Alo bakango. Merci. Fali alo bayina ngo. Fali masoko lo bayina azaka parrain. Kasite oya lobaki bo onga nzamba yebisinga ekokana oya lobaki. Nzamba lobeni. Kasi oyoka te Wana nyoso ka jeune. Ezala limité. Ezala limité. Combien kuna date ko musisa na biso pardon. Ezala limité. Cheko wana za mamba shedi yaka mama osali musala kitoko na mboka osekisa mabota ebele mama Kalunga mama ya Kalunga famille oyo etala yo te na peuple congolais lo baba kosi nako bimisa mutu asali bongo jeudi ozobimisa bakombo moko
Nako bimisa. Après Tcheko, otangi pakalo. Otangi masa. Ndeko na ngai. Ndeko na ngai. Yana biso. Na loba na ngai o esengeli na loba. Mais oh nako loba jeudi. Place ko loba abe. Mutu oyo aza sous tension na vie na ye. Mama Kalunga soko yate tinda ta mobile na yo. Soko yate tinda ta bandeko na yo. Ngana ko loba o eza par na ngai. Bino ndesko boko san charger na bato wana bo yeba bo sala nini. Makambo zo beza mutu eza munoko. Eza munoko. Oyo mutu ne sala. Mutu na ngai sala te me munoko ezo sala. Poto yeba ka place ezale. Eza na mutu ezo sala te me munoko ezo sala. Na loba na mutu te na loba na munoko. Mutu ezo bela effectivement. Ebele ezo akisi. Mais lingo loba te ke kisi eya na munoko. Kisi ezo kontane na munoko eke no traiter mutu. On a ninga na loba yango wana ki Robinho te o. Boya ke ba Robinho za passe ta passe yo komisa o. Fanda na yo zeno na délile. Pardon de konanga tous à la série. Ozeno la délile. Sunganga na makambo na zoloba. E robate la peyo. Lobi yo pe na musala osala ko yako lukanga papa na zwi likama. Sunganga yi. C'est yo kominani. Ndeko na ngai. Garde ba problème abat. Garde ba problème abat. Yonde. Ngai. Yo mo zo problème at. Nazo ya problème wapi. Bona bimate. Compagnie wana le kweya te wekangisanga. Ekweya. Na baga compagnie ekweya ba okanga. Ngaba simba ngai te. Ngaba simba ngai te. Jamais. Yo ne garde ba problème abat. Omoni ke banda Tcheko akufa kino ba pesi programme matanga te. Te pesa matanga. Ba ozela ngai. O ngana ko loba chef de famille ndeko permet papa même na famille na on a chef. Ya banane. Ya yo. Metela yo nango mo te to bima yo kokana. Te yo mutu aka bien te botu balo bongo dejo ka kitoko te comme bonga ndeka mikolo. Ngabe na ebete. Boni pas de la foi. Oui, papa Zamalamu. Nzamba pambola misala na yezo ganga. Nalobaka poison na akabino bolingani pété. Oui. Pona nini? Kasi ngane mutu na yebisaki pasteur de la foi. Landa te nga mutu na yebisaki ye kabwana na ba collègue na yo. Bazo sepela na kotombwa mana yo te. Yo provokaka ba prière ba ye obondeli pona bango bazongi. Pe soki ba ye ko kanganga na bango ba photo te distance. Comédie aza bien, mais comédie ko ka supporter succès muninga te. Ah oui. Comédie aza bien, mais comédie ko ka supporter mbongo muninga na comédie te. On est solo. On est solo. Musicien moko emi mbonze muna mboka o nazwi mayela ko tambola na bino nazwi mayele na tamboli na bango. Claude Mossai, l'homme de grands événements. Nga na tambola na ba comédien. Na lala na ba comédien na lien na ba comédien. O retourna liti akana me yo succès belé bonimi ko vana masina siforko pona nini. Vanda na milieu o ba comédien bazate tant que comédien o ko umela. Mais soko za comédien o kena ngambo ba comédien o umela te. Kutana na bango sala musala zonga ndako. Boko mabaninga te. Boko mabaninga te. Ta makambo ekreyo na pakalo ina maswako. Tala makambo ebimi wana. Kibaninga. Kibaninga. Nako bimisa nde biloko okokama koloba liteya. Oyebi via maswako bwe ndenge nini. Oyebi via pakalo bwe ndenge nini. Nako bimisa. Entre bango mibale oya pienga biloko. Oh, obobi. On peut dire secret. Siko na obimisa biloko. Baba pese confiance. Maswako ngaba pianga confiance te. Maswako pianga confiance. Pakalo epe pianga confiance. Non na abise te pona bimisite. Nako bimisango jeudi. Non, bah en place Maza zo regretter, il fallait pas. Si pourquoi moutouté. La bien. Papa a promis qu'il là mon boy. Verset biblique. Voilà dans tes bibliques. A repé sur la Bible ça katanda papa repé ça na yo. Papa Josué repé ça yo. Hey. Te papa Josué aza papa na ngai. Yonde memanga na ndako isika papa zali na mona papa. Ya ko lobali ba pona ngai. Ko lia yo moko te ndeko na ngai ba tebele ba memanga ngai ba to kabola mo eloko ba to ba memanga pa Willy Musheni balia pe mo mukete balia ndeko tala ndeko na ngai nazama kasi kota coopération soke bimi mais kota ko bomba secret
secret na kokate bonga mlenge na loba lelo chance hein nzamba sungi yo makasi bondela nzambe na yo tokuta na jeudi au moins émission oyo suka na osala yango oyo tikali na lancer ka message jeudi toya ebele o filmaka na téléphone osala ka ba direct na yo olinga mingi via direct na téléphone oza na caméra na yo oza na journaliste tinda ye yebisa ye aluka place famille ya Tcheko esika bavandaka ngana kozala wana jeudi na ngonga ya 15h pona koloba vérité yo 13h sokomi osesa batu ba G lité akanda na baby ndeko na ngai carburant na nga jezate jezate ndeko na ngai jezate na ko perdre Kalunga te et si na perdre Tcheko na ko perdre Kalunga te et puis na ko pesa na ba directive mukolo liaka yango mais ezala nini yango pe bakoma pe okata baninga na banini boye pia bazokata ezabonga te ye photo check ye boye na yoka kutu mutu moko azoloba ke producteur munene ya memanga ngola lobi te komema yete komema yete azane eloko akosala te na miso ya bato mais babiloko ezoleka to sisi na biso oui babiloko ya ba koyeba ba comédien te yo poza nango koyeba ba comédien te ndeni leti ansinenga boyaki na ye koyeba Jérémy est-ce que yo pesa un comédien mo pe na kotanga pe oyebi ete te ngai soki na lobi ke na yebi surtout comédien ka oya lekaka déjà na télévision aza tout le temps soit akangamaka na comédien moko pe ya munene ya mboka na biso soki na lobi na yebi ete bo considérer ngamba moko na comme na maladie ya mutus ko ya solo donc o kosaka te eza pe ka ya ngape kaka mutu eza munene te maladie eza ko za dikosi ndeko nanga mutu nanga ya munene na yo bino Jérémy quand même ndeko na ngai ba Jérémy baza bano babotami na miso na biso na oyebete pona nini mais nini esalolo bake basaise ba bana ba esobe ba bana poka yo zaka dadi te ngai peut-être son abi pe chef de l'état za mwana ngai okamwa mosala nzamba azaka na agité azaka pe na mandat te pas de la foi nazobika double honneur pas de la foi za na pas là mwana na ngai sikoyo oyebi ya koma mwana nga ndenge nini to sisi kasi muna uti obondela mpo na ye mpo akende poto ti ake poto nga muna bondeli mpo na ye ekomaka mwana ndenge nini omoi neti na miniti oyo na oteya boye bato nyonso baolanda biso baobana ngai mpe soki navandi pasteur de la foi azoteya moma na nga mpe nakomi mwana joselo kamanda afandi kuna mwana okozelo kote te opermete papa pesanga de bwani c'est fini to sisi na biso merci beaucoup lité ya kanda nayebi ki oyebi Jérémy décor Jérémy décor bango nyonso nayebi bango ansi luzolo pardon bo lembisa mwa moke orgueil ya poto ya komata avion pamba ya kobeta esika ba chef de l'état bazali to lembisa mwa orgueil wana ezopesa kitoko te okokamwa omoni mikolo uti koleka ezalaki ansi na la duchesse bazoyokana te ndeko na ngai ekomi ansa opesa conseil pa Caleb soko moni bato théâtre mibale bazoyokana te soki bakabwani moko ale poisson te boloba na nzambe merci oui kopotana na comédien eza liwa mpo na yo nakutana na kulutu na nga nazoloba bien na otyamai na monoko te kulutu saisai ayebisi nga lobi soki jo wana akangisaka yo te ngai ne munani nga nakangisa yo nga mpe nayebisi ye boye nalobi ntango bakangaka yo na soutena yo mais ezala na impact te mpo nazalaka na succès te orépondre bien dabi bien soki jo wana akangisaki yo te ye nani nga akangisa ngai nga mpe lokola monoko elalaka te ekopola lobi nga mpe nayebisi ye yo mpe ntango bakangaka yo na soutena yo à 100% na ya mpe kotala yo ntina prison mais ezala na impact te mpo nazalaka na succès te nye yakangi munoko nga mpe nasani nakangi munoko loso bakangisi esilo olandeleka mais naza papa
Naza papa. Naza papa. C'est fini pour aujourd'hui. Naza papa. Respectez papa na yo. Papa nani? Oza papa va comédien donc on a besoin d'aller. On est fini. Na bois que l'homme maladie hein. Na la que l'homme a besigo. Ouais. Sur ces missions. Ouais. Yo monga va comédien. Naza journaliste. T'es journaliste pas zo ambasu. Yo qui ba journaliste belete ba uti okufa. Na bois gaki. Yo. Nga. Na bois ka pe na longola na sanganga. On a boaki. Papa Joshua a foutu un soumon dans l'ongolia. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Je suis Lokamba TV. Voilà. Merci beaucoup, Lité Akanda, d'être avec nous. Plus de 143 89 78 37 29. On a bien été fondation Belé, ONG Ezolanda biso Belé. Bo contacter biso, to soutenir bino pona makama malamu. Merci na ONG Beproka, merci na papa Alain Mbongo, merci na papa Malachi, Bishop Malachi bisika bizwami yo. Merci na Église gérée du Mobimba kuna na Kingasani bazolanda biso tata pambola bino. Merci na Aimé Ponda dollar boss atalaka yope asepelaka na Aimé Ponda dollar boss toujours. Merci na Deborah Ponda. Deborah Ponda kasi yende leki ya Aimé Ponda te. Mais Deborah to kabwana yo za kota Deborah nga za kote ya Deborah kasi nani? Tiens c'est la tiki. To sola na suka. Merci na Younou Chibanze la fleur du jour. Moi na so abongisela kanga journée et sika bokauke ezali ya goya pesi siko makambo kitoko Younou Chibanze. Merci na Papi Bunzi, papa français plus de 30 ans na kati ya France tata pambola yo. Ba o yangai tous les amis de pasteur Lité Akanda pas zakapena banzoi na ye, azakapena ba pigeon na ye au simbi Lité Akanda. Aussi, tous les amis de pasteur Lité Akanda, il y a monde entier mobimba, bamonana bazo traité sénancé yaya. Bazali bazo biso ka tono yo fa na 4e riba bazali. Te yaya. Na fête na le 5 octobre ndeko na ngai. Soki kaka na fan de la yo. Soki na kokisaka 2 semaines na kati wana, oninga yo kalika mususu. Yo c'est 2 semaines. Tout ka liboso na buka prison de. Otala tengana monanti. Boninga bandela otonga bolo bwana. Des fils massifs aux jeunes millionnaires tour du monde appellation bien contrôlé na kati à Londres papa Nzamba Pambola yo chez l'essentiel TV. Tata Pamolo bisika bizwami yo na bosanité maison Kitams Pablo Kitambala. Kitambala service. Kitambala pas en kin. Merci beaucoup. Aristote Kitambala. Kitambala za na kin. Ouais. Ma beningaité bana ngo bakombe impoli makasi ya Aristote. Impoli. Za kuna otindele vidéo. Mais Michel Bakenda nani Paul Bakenda bakutani te. Bakutani la Paul. Mais coopération mo komi entre akeko to kuta tina muta sex tap wana. Bakutani na ye. Mais na yo no bakutani te. Aristote Kitambala ndeko na ngai. Na fait une émission. Boro na lata na civil kasi Kitambala ti. Aristote. Mutu malamu. Mutu. Akabaka te mutu malamu wapi? Te. Soki eza pesaka. Te wala tumboli. Manager. Mutu liboso na iba na internet se wana. Supplicité moi mobile wana kozwa ta idée. Ayebi ko motiver batu po koma auto komi lelo. Aza pe mutu akala. Na ko soutenir batu. Mutu akala. Ata mbongo kozwa no mukeme maloba na ye. Yo kata ndeko na ngo bimisanga siko nani. Kiena kumisaka mo na bebisaka. Plus 243 89 78 37 29. Plus 243 89 78 37 29. Oui! Et Kayo! Merci à SKS, la femme qui fait pleuvoir de l'argent comme des larmes. SKS. SKS. Tata Pambola yo. Ba gros bisous na yo. Aza mwasi? Aza na mbongo maman. Abala? Yo balande. Ten, ngana wakipe ten. Tata Pambola SKS. Je vais te bundate et monsieur Sidi. Bakata tobuna na sima. Merci beaucoup. Mon ami derrière la caméra, Joyce Lokamba. Merci à toi pour la lemba qui est déjà hier. Aristote, merci à toi. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne. Au revoir.